Boza komona. Boza kotala. Oui, ndenge tozali komona kaka bandeko na biso faki basili koleka ndenge tokutai koyoka mikolo elekaki mobilisation esili kosalama na ntina ya kosomba bombardo. Yango wana ye na esali na ye alobi nga nasali kosala mais fo napesa rapport. Yango wana nakobenga papa César yaka opesa mwa rapport amoke kaka cotisation ndenge esalameli na ndenge basombeli soki mpe mbongo elekanaki ye soki mpe mbongo etikalaki ye parce que clarté c'est transparence c'est ye alingi transparence mingi. Yango wana alobi ngafo napesa rapport. Voilà. Merci. Liège Oyer. Oui. Liège Oyer. Oui. Liège Oyer. Oyer, 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 union, amour, fraternité, petit pays, très costaud, paroisse, pilote. Bon, on a dit que mingi pai baloba très costaud. En fait, na yepo na maloba mingi te mais na yeko pesa moins éclaircissement parce que to bandako opération na bino d'abord to sengi merci. Na batu nyonso oyo base portaki ba volontaire pour na salisa likambo ya bombard ya faki tolobaki to banosala moka ka pona faki te to banosala ko pona ba mouvement nyonso dirigeant ba surveillant fliki ba mouvement nyonso si y a un problème au lieu que to recourir na lingomba parce que lingomba zana ba charge belé ba o ba nous ba porter ba garant ba zala ba volontaire to sali likambo wana nde paroisse na so ekende liboso ezabo été alors une opération to salaki bandeko to tunaki bango instrument ezali combien balobaki ezali 2500 biso to yoka ki alors to salaki na posa ya 25 personnes o to koke ko pesa 100 ko to 2500 wana to pesa bango basomba instrument mais nzambe asungaki biso c'est vrai que bato ebele o batombolaki musapi to pesaki mingi pe bazwaki ba contre-temps mais nzambe apambola bango parce que ba annonçaki ba bengi pe na ba téléphone pour ça couper ces ali metala na contre-temps mais mingi pe atombolaki musapi ma pesi na yete mais nzambe apambola ye mbongo tozwaki tokanisaki tosomba instrument na 2500 mais nzambe asungi biso tozwaki instrument wana na 1500. Donc, on est là à moni à l'objet que non instrument ils allaient bien, ils allaient si canapé si bino à 1500 mais alors que biso to récolta qui déjà mbongo moins est belé. Alors ngai na makamba mbongo na lingamini clarité. Ça a été yango wana to somba ki na 1500 mais to tikali sous na ndamba mbongo do to za na mbongo ebelé to na 760 € au to tikali na ona maboko. Liège ye. Mais 760 € wana toko pesa yango pe kaka na ba musicien baba ki sata instrument mususu opération ya biso na bango ici comme ça opération wana ici mutaye ko pesa susu comme ça opération wana ici mutaye ko pesa susu te ko na ko pesa mbongo ya instrument ici to sukeli wana po ngai na sukisi mission na ngai wana donc to bengi na ba musicien ba ya kozwa mbongo na maboka papa pasteur o etikali comme ça opération mususu o ekotikala ce que ça dit opération à volontaire to sali yango mais clarité faisant les aboité hein voilà ma préciser boy faki oye ma préciser bo balobi ndenge boyoki faki instrument wana ebeti bien pena mingité ce qui embouchir nango etikalaki balobi parce que zo boya semaine prochaine si baboyo kané bobeta ezali instrument malamu boyo kapena so ya malamu donc ngai pona ko ko sala ezalaki yango wana pona clarité comme ça mbala sima to multiplier ba makasi ba auto pesa ki na ba auto pesa na ba auto ko pesa ce qui likamba paroisse na biso to telemela rango ya mwana ko lakisa ke to za costaud ezabo été hein voilà merci na succès wana na komba tata mwana pe molimo centre amen amen. Déjà nous sommes le voix. Déjà nous sommes le voix. Et je suis
na komba nzambe tata mwana pe mosungi molimo mosantu tozali vraiment na makambo ebele ya koloba te rien que to remercier lingomba mobimba na manso oyo bosali mpona biso bana na bino likanisi ekoki kozala ya mutu moko kasi soki tosangani biso nyonso tu likambo wana ekokende mosika soki totalaki na biso moto koya kosomba bombardo oyo te mais lokola bakolo na biso balobaka nkinzuki amante noa sani ya soyi moto koya kotondisa yango ye moko aza te donc c'est-à-dire chacun de nous asali contribution na ye na kati ya lingomba oyo ekokende pamba te miziki oyo ezali ya papa Simon Kimbangu soki totali faki efongwami le 26 novembre 1957 soki totali era ya kutu jeteki na efongwama ite mais baosala kaka monoko biso nde bakolo lingomba na yango tozali mpe bana ya lingomba yango tolobi boye tozali bana na bino à chaque fois tokozalaka na posa na bino bozalaka pene na biso botika biso te pamba te so totali kuna na faki yake de jeunes mais na muke oyo toza nango tozomeka kokende à part bombardo na mwa muke oyo toza nango ya muke na kote na biso po tokanga maboko te touti kobimisa mwa ya muke tosombi lisusu 12 pipitre oyo kutu tosengi edi na lingomba te mais biso na biso kaka bana papa soka tongeli yo mwa ndako omoni ke couloir awe bebi yongo mpo koki kobongisa yango biso bana tokei soki bomoi nazwi maloba ezali mokonzi na nga moto atininga parceke ye mwa sante ningani moke yango toleki awa na ndeko na ngai papa Christian yango nde tozalaki nango mpona koloba na kombo ya nzambe tata mwana mpe mosungi molimo mosantu amen, amen. Kombo tata mwana pe tata molimo santo kimbangismo ye joye esengote ya solo est-ce que tu vas remarquer que bombardo ezali kozanga ta bani kobeta tu vas remarquer oui il est banaka sikoyo tozwi bombardo ndenge toyoki na maloba na bango moko bango bazali bana mingi kati na bango basalaka na bango te likambo tosali c'est vrai ezali bavolontaire quelques-uns de biso nyonso tozali volontaire, c'est-à-dire que na moment oyo azaki na possibilité te ya koparticiper na likolo ezali koya akozali na possibilité ya koparticiper soko likambo boye epesameli biso
C'est notre félicitation. Dans ma volontaire, Oyo va se sacrifier pour la Likamboyo Ezouama et Salema. Ezali cadeau, topesi na papa Simon Kimbangu. Boyete boyete. Pour la musique naie ekende liboso. Papa tezali instrument moko très plus jusqu'à l'infini nécessaire. Dans quatre fêtes. Vraiment, ticket de Tata Nzambe à Pambola. Baye Oyo. Bapesi. Bapesi pointe loko ezwama. Pe à Pambola. Biso nyonso. Oete tambane asima. Sokope. Ikanise pesa miete. Tosala boye. Tosalisa. Pona tosombe loko tel boye. Pona lingomba na biso paroisse na biso. Biso nyonso tutoza na volonté wana. Oyo ezali kolakisa bolingo. Soko bolingo ezalaki te ndezwami ta. Donc so na Liège toza na bolingo. Bolingo ezali. Pamba te soki ezalaki te nde eloko oyo. Instrument oyo nde totu yango. Donc to continuer ndenge wana. Tikete papa Simon Kimbangu Pambola bino ba musicien. Bo mata vraiment na niveau oyo ya kusakana te. Ozali nécessaire na kati ya lingomba lokola biso nyonso. Toyoki olobi otumboli bajete kiawa. Ba flûtiste bavandi bien. Parce que soko babimisa yo photo papa Simon Kimbangu ba flûte. Akolo bango ba le premier. Amolo bien le côté. Wana ndio surtout ezali kaka esika bana nzambe bavandi esengela na kateza na kateza matumbo ya molimo ezala kateza na kateza ezala kanyonso yo pona musala papa Simon Kimbangu ekende liboso yamwana amolo kole ezali instrument papa kitisa ngonano pambate il faut aussi bayango pour toi qui n'a pas un cas.
boza